poto eba kofuta ta mbongo na farti to somba pe mbongo mosusu bakisi mpona kosunga loboko oyo ezonga nga normal mpo loboko oyo yango nde nakomelaka na ekole so bata mitema mawa bazali nde esika bazali etouche bango bayeba ta kosunga ta ya moke biso mpe toyeba kosunga biso nalobi mpona bango nyonso bamama fao na mama compassion merci na oyo bango mpe basali nzambe asunga bango abakisela bango mpe ya mingi mpe bayeba lisusu mpe kosunga lisusu biso azaka na ye donc nabundanaka mpo na ye atanga mpo asisa klase mwana aza mayele akosunga biso mpe na libota yaya toza na biso na bato ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po ya koloba eza te mingi ya koloba eza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi balandi ya chaîne ya biso podcast nalobi ya biso podcast ekiti na terrain balandaka biso tango nyonso na chaîne na biso ya biso podcast ezali chaîne na yo chaîne na nga chaîne na biso nyonso nalobaka ya bakongomane nyonso lelo mama bibiche boyebi kaka système tout le temps mama social akitaka na terrain mpona koluka komeka koévalue kotala baréalité oyo eza na kati ya terrain lelo mpenza makambo eza mingi etali secteur oyo tobengaka Tchad na Tchad toza na secteur koto tobengaka quartier ya oyo toloba eza na kati ya commune ya Monga Fula fois passé mama bibisha kitaki boye ayaki mpona kotala bandeko baza na Monga Fula nde permetaki mpo akuta na baréalité moko boye na baréalité wana akiti na centre de santé akutaki bandeko bazobela masolo moko mama bibisha betelaki bino ya mwana oyo azwaki choc to azwaki balle perdi bisika bandeko bazali kobunda mwana bazali koleka na utaki classe nde balle perdi eyo kozwa ye na loboko toyaki na kati ya bachoc vraiment tokutanaki na kati ya hôpital centre de santé epai ya docteur bienvenu oyo bandeko bazobenga na si bozolanda malamu bazoloba ke centre ya Tchad médical lelo tokiti lisusu mpo tomeka kwa kobeta mbela na likambo oyo biso tosi tobetelaki mbela but na biso lelo tokiti awa ezali bamama ya compassion mingi mama Falon Malundama babi mwasi ya compassion na maison la gloire nde balobi kete mama bibiche okendaki mais siko tozolinga tobeta mbela okende kotala mwana oya mukie innocent oyo tokutaki na badifficulté mpo tokende kotala ye facture ebimaki bakisi ezali mama Falon la grande dame alobi ke mwasi ya ye mai jo king alobi kita na se kende kotala mwana na parce que naza pe mama ya bana mwana wana azokokata kokoma te mpo aza na mbete hôpital mais ezosenga lisungi lokola ya mama Falon na ya bamama ya compassion bamama ya charité bamama ya motema bolingo nde lelo tokiti na terrain nazanga moko te na molobi la grande dame nabengaka Prudence Ngimbi oyo accompagne biso mpo ya koka akutu te nde tobeta mwa mbela ya lisolo akoma na kati ya hôpital tomeka tala oyo tokoki kosala na bolingo oyo ya bamama wana baakompagne biso mpo ya biso podcast tobetaka baréalité ya biso podcast tozalaka na makambo etali mpenza social ya biso podcast tozalaka na makambo eza mpenza ya solo yango tokiti lisu encore une fois na hôpital nasi bomona nga chaque fois na kati ya centre de santé et pas docteur bienvenu mpona kokutana na baréalité oyo tokutanaki nango fois passé ya mwana oyo babetaki masasi balobi aza toujours na mbete hôpital toujours ba réalité zali nde tozokita elongo na ndeko nanga Prudence Ngimbi la grande dame na lobaka la fille la femme sans hydroquinone elle est là donc yemo kwana bonjour Prudence. Oui bonjour maman Sousal na kimbela ouais donc mingi olobeza te donc commentaire mingi zate maman sociale déjà PCL quand nde bozomona nga na lobaka la chaîne de référence mikolo nazobenga ngo la chaîne des actions concrètes quand nde bozomona donc ba mama ya compassion bayoki mawa ndenge mama sociale akitaki sur le terrain
nde batikali nsima te et bah oui il faut basala quelque chose batape pas na part na bango et en tout cas un grand merci et na bato nyonso na maman compassion nyonso premièrement particulièrement maman Fallon Malunda que je les salue à passant il y a la gloire charité la maison de la gloire charité et batikali simate babite il faut que ça la pas quand même et pas moi on a o azo souffrir ba maman nzamba pesa mitema malamu baliara na bato ba melarna bato ba lelarna bato ba sepelarna bato et ya na bokasité ya biso podcast ndeto kiti sur le terrain et pour na ko concrétiser quand même au bango ba promettre parce que bango se ba promettre il faut qu'à ba réaliser yango merci mingi na bato nyoso bozo soutenir biso physiquement, moralement, spirituellement et bateau bozo s'abonner, bozo commenter, bozo liker, surtout qu'on partager. Et nous avons là vraiment à mon abino. Donc tout ça vraiment n'apporte il y a centre de santé où il a babengi où ils ont na Tchad na commune ya Mongafula. Donc tout ça vraiment sur place nous avons la chaîne de référence où et puis ça donne toujours information vraie, de formation réelle et tout ça sur place boyoka to sola mukena na munganga et puis boyoka ni na monoko ya munganga et puis il y a maladie. Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner massivement. Vous s'abonner puisque les Dichamboy nulle part ailleurs qu'à Yabiso podcast. Oui, c'est bien moi votre humble servante Prudence Ngimbe, la petite Ozébé à la taille acceptable autre m'a dit original. Tozana original, la grande dame maman sociale à lobby azana original. Donc à tozo kotana kata centre, to kutana pour to meka ko concrétiser makamba maman batine maman ya bolingo. On a lobby maman Fallon Malunda la grande dame. Maman Fallon en tout cas moté meza mawa. Na sentir na zongi lisusu na kati hôpital poza penza maman ya bana na sentir que mawa na yoza makasi et le on a ba maman nyonso ya charité, ba maman compassion tozo kota skobiso tolobi toleka tokutana kati na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Je crois que tozo kota poto kutana docteur na bureau o yende mtako préciser biso makambo susu o biso na bino tozana besoin to lobela donc tozo kota koko. Oui, entrez. Oui, biso na si bo landa boza biso bien. Tozo kota pas docteur. Donc le temps to beta moi ambela na moi masolo na biso o biso to inango o bandeko basi je précise bien o ba yoka ki pasi ya ndeko na biso to ya moi na biso ba maman compassion maman Fallon surtout maman Fallon Malundama nde to yoko beta moi ambela na makanisi to na masolo to kana ki poto sola na bino soto moni docteur a to ebite to kolobani. Bonjour docteur. Bonjour maman journaliste. Nasi robosani ngate nako bosanate yo femme de terrain. Nako bosanate quand même. Docteur Boni Nzoto. Oui, Nzoto ça bien angolo ensemble, on est là au rythme du pays. Au rythme du pays. Docteur nasi sona zongi amuke eza pona masolo etali batu nyonso quand même il faut tout na batu nyonso bazama na hôpital là batu malamu bazala te eza batu maladie batu ndenge nini hôpital bandeko bazobela baza bientôt évolution ça va. Bon, évolution ezokene nango bao bazobela bayoki bien babimi ba mususu bazongi babimi kandenge wana comme d'habitude. Merci, c'est bien le docteur Kombo docteur Darius Machakana. OK, le docteur Darius naye kozonga susu poto beta mo ambela pona masolo etali mo na biso to bengi kiesi o azwaki masasi fois passé o bandeko moko bakanisi ebisika baza na mboka mosika penza balobi mama bibish pona biso na chaîne na biso ya biso podcast tozalaka na makambo eza réalité yo na ebisa batu ba s'abonner docteur na so s'abonner qui parce que na ye kozonga lisusu po na ba réalité surtout pour na soutenance ya bandeko na biso surtout kuti ba fait en tout cas to lukarato meka ko aider bona ba situation to kutana nango na ebite betela biso mo lisolo muke ya mwana na biso azandengeli parce que yo nde mutuza docteur traitant na ye oyebi bien azandengeli. OK, mwana na biso Kese David azali moi malamu aza moi bien dans le sens que tozo bunda na ndenge na biso pour que to relever défi oyo mais qui n'est pas facile à relever parce que
na minute oyo na niveau na biso na plateau technique na biso et qui n'est pas vraiment bien occupé mwana wana a risqué atikala na défaut. Bon docteur loko toza ana kati ya bureau na bino malamu biso tokoma na kati bisika mwana za po to mekobeta ba réalité to meka koevaluer na biso na bino ensemble po bande ko balanda biso boye. Effectivement, il fallait bomona mwana po na expliquer bino le bindenge to intervenant qui disusu. Tout le monde a présence à moi comme ça au meka ko expliquer pe to eba qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut, douleur ni situation ni parce que to ko risquer nous que mwana zo choc toi tikala infirme mais to zo nga yo moko na no commissaire sur terrain na bande ko nyos bazo landa biso na ba mama oyo ba bizana choc lokola mama Prudence Ngimbi ba yo kapenza ba yo kamera likambango tokoma sur terrain comme ça comment on a penza na misu nde toyeba kino ba réalité za. Ok, merci maman journaliste et le ko ya makasi ya bien ya mutu ezande tokoma bomo na mwana comme ça on peut bien faire notre débat. Merci beaucoup. Ok, c'est simple. Awa tozo bima to kende kokuta na mwana programme na biso toyaki ajustement ezaki po totala ndeko na biso to concrétiser maetolakaki po facture ezali nayebi te docteur moto ala exception nzela facture ezali réalité eza ke tozolinga tomeka koaide mpona facture ya mwana to bamama bakanaki yango bakanisa mwana bisika kangami na mbeto hôpital mais po biso tobeta masolo oh bien il faut docteur ye moko ayebisa biso tokoma na totala mwana parce que ba mama il faut mwana réalité bango moko ba mona ke non mwana za boye qu'est-ce qu'il faut ezanini te ko futa to meka ko futa moi quelque chose est-ce que et ko aider ndenge nini et ko sala ndenge ni donc docteur azana biso mtazula kisabiso nzela po to kuta na mwana po to kinepte mama Prudence oza moi liloba msusu ya obakisa na moi likampo non liloba ko mingi te quand on le dit comment sur le terrain quand même to meka oye la situation les amis et puis to yeba difficulté za côté nini parce que ba maman nza ma pesa mute makosunga ba onde ba meko ça pas pour na ko soutenir mona on tali facture na mais du coup to kutani na réalité mususu nde docteur azoloba et moi c'est que to kita sur le terrain pour que to yeba quand même évolution za ndenge nini donc to obtenir information vraie information réelle donc c'est un peu ça. Donc bon moi ma Prudence azoloba na motema kokita parce que peut-être déjà ça qui moi tout hein soit ça qui peut moi tout pour aza maman hein peut-être que choqué mais biso to koma pe biso moko to koma po ba mama Fallon à mon réalité surtout maman Fallon surtout ba mama ya maison la gloire ba mon appel réalité à makambo biso to kutena donc biso to zolanda docteur to kutena chambre chaque mois on a kango chaque fois on a qu'il fois passer yango yo to kutena mwana biso po to beta moi masolo ndi makambo yango izali donc bonjour. En tout cas, tous en la kati ya centre de santé na biso babengi Tchad médical. Voilà. Tchad médical. Donc awa to koti na kati ya centre de santé na biso o balobi ke za Tchad médical na ebité to kuti docteur to kuti sko mwana. Docteur na ebité moko maluba mboka yo. Ok, merci beaucoup, maman journaliste. Alors, tout ça, Tchad médical. Tchad médical est allé 200 mètres na plateau de professeur de l'université de Kinshasa. Mais ils allé presque à 800, soit 1 km na clinique université de Kinshasa. Et ça, centre oyo, ils ont sunga, batu ebele, et à côté oyo. Et la majorité, bien que les professeurs ndambo bakomo kotonga nzela koto bakomo kotonga bandako mais la majorité ezali bato bazo vivre na bandako ya 550 ou babenga 550 donc vous-même vous voyez que à 555 effectivement merci pour m'ajouter vous-même vous voyez que vous comprenez déjà que de quoi s'agit-il donc nde toyambi mwana oyo toyambaki ye par les inconnus les gens du quartier. C'est un enfant à outil classe, à lingi aïkende na epa baboti na ye, bitumbezaki na sekuna na bakulu na la police, bal perdi et 8 mois na oyo.
mwana oyo asumbi na bilamba asubi anteni na ya uniforme aye makila esili. Donc na motema kaka ya kozala congolais de père et de mère na motema wana tokokaki kotuna ekolo na yete il fallait tout ça là tangu mama na ye kobima na 20h akutaki mwana na salle d'opération tosi to transfuser ye to bandi chiko kosala chirurgie na biso oyo tolingaki kosala nde omoni to récupérer mwana oyo mais souci munene toza nango mwana oyo les parents démunis a risqué atikala na défaut parce que na niveau na biso tozo kokate parce qu'il fallait akene na hôpital ya munene bameka ko sala réduction pour que mikuo wana d'abord loboko nyonso oyo ezwaki bal na misapi ezo bougete nyonso ezaki ya kopanza ba nerf artère veine nyonso ezaki ya kopanzana mais jeda na muke na biso tosali ndambu lelo pota ekomi kokende na kokauka pota bourgeonner bien dans un premier temps pota linga d'ailleurs épaule par manque de médicaments bon petit ordonnance les médicaments des fois monani des fois monanité nous les médecins on a commencé à s'embrouiller pour dire que non ça risque d'être notre échec comme ça tokota na masolo ndo omoni na koti na masolo yo na ekokuta na mama bibishi journaliste a kotinga na masolo nde omoni to bandi ko tambola malembe mo muke ezo monana ayena ngo apesi ngai soko na moni ndambo na yena ona pesi to sombikisi tina ndenge tozo mona tozo koma na étape lelo mais bosenga na ngai ezake s'il y a vraiment bandeko na biso ba donateur parce que moi en tant que médecin na sali SOS na ba camarade nanga na tini na ba groupe nanga aucune réaction sauf le médecin docteur Charlie Mampuya oyo ndeko na ngai na memaki ye pa awa kana distraction na moche yakana no bimu makama na bwakela kibido na groupe mondio ti aventure abimisi ma $20 na ye kaka atali docteur eza boy mine eza ka ndengo zo mono boy amisi $20 na ye to pesi mwana na leno mama asomba bakisi na oyo mama bibise na ba mama ya compassion o bazo lala mama falone mbana ya Congo ba congolais ya solo de père et de mère bazo tika bisote mama ya bino longonya ya ngoyo mais na niveau na bino na monike soki boko betele bisusu mbele na bambususu balanda bino bacha mama falone maboko to mema mwana oyo na ba instance ya minene pour katika la infirmité Yemoko, vous savez que médecin a l'élacate devant une situation. Les autres dans la classe yangwan. Le médecin, même si la personne est en train de mourir, le médecin ne peut pas paniquer. Le médecin ne peut pas pleurer. Mais moi, en tant que médecin de la RDC, j'ai pleuré pour cet enfant. Ce jour-là, j'ai pleuré pour cet enfant. Parce que, dans l'Alak, Sambeli, je me suis dit, on doit faire quelque chose. Mais vous-même, vous connaissez les moyens. Oyo ba médecin ba vivaka na mboka na biso. Bien qu'on est en train de relever les défis petit à petit, mais c'est insuffisant. Bino bande kona biso. Mama falone na ba mama ya compassion nyonso. Na ba o ba kolanda biso sur cette chaîne YouTube. Boluka moyen ya koluka prise en charge correcte. C'est un garçon tant on a tout ni bato. Un garçon intelligent. Lobby sous anesthésie tant que tosali parce que muko ya sewana ebime ezaki libanda to moni te bon pote ekomi déjà kokauka et mati bien kopola ezate c'est vraiment évolution eza bien mais to lobby non mon cher to sala to demander quitte anesthésique pour to ngai na docteur bienvenu mbei to continue opération est-ce que to linga to pesa nani ordonnance pour son quitte anesthésique. Personne, nous avons supporté. Tokoti à l'absence même de ses parents. Tokoti na la salle d'opération. Tomeki kobenda. En tout cas, makile bimi au du sang vif. Totaligo pote ça très bien sans problème. To bundika pour que mukuwa ezonga place nango. Mais qui n'est maintenant. Na tango pote ko kauka. To moni que
to suki il fallait instance à matana instance supérieure nous na centre de santé amike oyo tolinga to relever défi mais oyo nani akotala mwana oyo pour que to koma na stade oyo tozolinga yango wana tozobeta mbela tozolala te bakongole ya motema malamu oyo bakoyoka mwana oyo azolela sous anesthésie azoloba te nzambe otikinga mpona nini otinga mpona nini bal oyo ezwi na loboko na ngai oyo nakomaka nalobaki ke na ye nakoma médecin nakosala biochimie sikoyo nakopasolo bato ndenge nini lobi sous anesthésie j'ai failli pleurer sous anesthésie j'ai failli mwana na bisi bamalade nyonso bazalaki na ye na sale baye kotala ye bazolanda nayesi bango te bomoni makambo wana azoloba oyo eza makambo ezalaka na disque dire na ye oyo azoloba oyo ce n'est pas que eza anesthésie otolobaka bilobela te eza makambo akanisaka nde au moins lelo azobimisa abandi lui-même ko se poser ba question professeur otunaki te nani a découvert l'embouchure du fleuve Congo yemoko apesi kombo diego kao otuni te nani asalaki bo yemoko a mi poser des questions azo répondre et tout ça nazalaki inouï na telemaki nazo tala Seigneur na vandite na lobi mama bibisi yo mutu olandelaka mwana oyo mama journaliste yaka nanu tome kobeta lisusu mbela pona mwana na biso kese oyo tokotuna ekolo na ete metuyebita za congolais de père et de mère lobi ya kozala mutu mune na Congo lobi ya kosalisa batu na mboka oyo te biso pe tobanda nde kosalisa ye na mita oyo nde mama bibisi aye na mama journaliste mama Prudence Maman Prudence, elle ne pouvait pas bloquer ses larmes. Elle ne pouvait pas bloquer, se contenir. Atali makamna ibise na bureau, amoni mwana abandi kolela yangonde toye pour que boyo kele biso menzambe azala na bino d'abord oyo babandi déjà kopesa mwa ndambo bazozwa. Yangonde nazaki nango ina inebite namoni papa na ye. Papa azalaka wa papa yoyo soki papa akoloba mwana pe soki akoloba eozalesa bote balere nyonso na yaka na mona akaote zalani bon mère eza kobima po biso toza na biso na misala malunga te kobima po na ye mpe aza na baleki mwa tro na ndako mama garde akoma kogarde awa nga na bimaka po nalukela bano batikali kolia nde likambo yango moni mama ande kosunga ngai moko teka ateka biso te abandaki koya okipe mwana na hôpital yango nga mo nazwaki examen ya kolesa baleki moko kutu yeyo moko mosusu ake kosunga su baninga mosusu ye mwana liboso mama Prudence oza mwa maloba comprenez émotion maman Prudence azokoka te nayepa na ye mon ami qui c'est mon ami toi tu es mon ami nga yaka nyonso nakoka mpe nakanga motema mais eza réalité de docteur alobi aza futur président futur député futur homme de Dieu ata futur obiso tozokanisaka te popo tolingaka kaka lokumu mais futur kaka kozala mutu na kati ya mokili ezalaka déjà bon ezalaka bien so bozala mwana botinda wakoza lobi mutu monene akokosunga biso ataka kapona kotombola mai ataka kapona ko soutenir biso na misala oya mike eza très important être vivant to être moko bona kati ya mokila zala ezalaka bien compassion maya miso tangi na kati ya miso mama Prudence parce que kokite mama Fallon osali pas monene pour nous résoudre problème oyo lelo facture mais ba réalité docteur alobi eza moi passe ye moko alobaka bien bonjour mon ami bonjour boni je vais bien siko ndeni ka ba douleur nde amtesa la ngai na ba vertige na anesthésie ba douleur ezo sala o loboko ezo bouger te misapina ne bandina ko bouger te soki bazosimba yo boyo ozoyoka awa nde partir nde nazoyoka te mais awa soki awa partir nyonso awa nazoyoka mais partir mosusu ozoyoka nazoyoka omiyoka te eza lokola crampe sikoyo nzoto mususu bablo mususu zo déranger te ka loboko mte déranger ngai makasi pena sikoyo zoloba nini mpona bato bo baotala onayaka ntango nyonso na oyebisa yo
nazoloba kaka mpona bato oyo nyonso bazotala ngai soki bata mitema mawa bazali basunga biso po toyeba kofuta ata mbongo na farti to tosomba mpe mbongo mosusu bakisi mpona kosunga loboko oyo ezonga ngai normal mpo loboko oyo yango nde nakomelaka na ekole so bata mitema mawa bazali nde esika bazali etushe bango bayeba ata kosunga ata ya moke biso mpe toyeba kosunga biso. Mama Fallon atindi mwa mokie po tomeka kofuta facture sikoyo koloba nini mpona mama Fallon Malundama na bamama ya compassion na bato nyonso bazoluka basoutenir yo oloba nini mpona mama Fallon na bamama ya compassion bamama ya charité koloba nini? Nalobi mpona bango nyonso bamama Fallon na mama compassion merci na oyo bango mpe basali nzambe asunga bango abakisela bango mpe ya mingi mpe bayeba lisusu mpe kosunga lisusu biso. Mama Prudence aolela olobi nini? Nalobi mpona ye mpe kaka merci mpe po ye mpe asoutenir na makambo oyo mpo nga mpe ti lelo babakisa ata bambongo ndambo mpe toyeba kofuta ata ya bakisi mpe tosomba. Mama Koko olobi nini? Nalobi kaka mwana koko bosunga mama ngai koko natekaka te nasalaka te nakomi mpe makasi eza te naza na posa koko na ngai akoma bien po aza mayele na klase nazalaka na ye donc nabundanaka mpo na ye atanga mpo asisa klase mwana aza mayele akosunga biso mpe na libota yaya toza na biso na bato basungaka te bato yango nde bango oyo sikolela akomi boye ngai nasuki wapi ya veni na ngai nde yango oyo bosunga ngai nga pene naza susu na makoki te yango wana nasongisi kaka merci epa na bino oyo nzambe azotushe mitema bozwa kokutana na mwana oyo eza kaka mabonde ndio tosalaka nde nzambe yango azotushe mitema na bino bozoya mama mpo nazalaka na mosusu onga nasengelaka te kaka nzambe soki nabondeli nzambe na ngai atuka asalaka yango nayebisaka bango bayeba nzela ya nzambe ne bayeba nzela ya nzambe yango yaya ezosunga ngai liloba suka toza nango te tozokende papa okoyebisa biso nini? te mère liloba suka susi na biso eza nanu fartir mpo biso makoki eza te misala mpe ya mabungu eza te no mosala mosala nini? bon mère nga na nga débrouillard yebi natekaka kutu baji malili oyo moye kutu nateka ngo so eza te okende otelemi bozwi ya moke oyokokipe baleki na ye donc yango moni fartir eumeli awa moye eza kutu te likambo bakisi tozotala mpe bakisi me ya motu ye eza na fartir mpo mama kende kokuta bana donc mama ke ekuta bana na ndako mpo akipe mpe baleki oyo azotika kuna tozowela mpe milimo oyo batiki kuna tozowela mpe na ye loboko oyo ezala kimia mpo loboko yango wana komelaka ku oyo mpe biso toyebela yango sansi te mwana azoleka ayo kozwa ku oyo toyebela yango donc napesi kutu vraiment mbongo journée ngo akende kofuta na école ya examen mbongo afuta asalela yango te ye moko ye wana aza témoin mbongo napesa na ntongo batanga te azoya kozonga nzela azongelaka yango basoda bazobeta masasi bale perde ye kozwa ye tolanda mpe motu te nde mpe badoktere basungaka biso nzambe mpena azala na bango biso zosuki na biso wana mere siko docteur azolobaki bakomi na niveau na bango par rapport ya babord so bamoyen baza nango sikoyo mbelani yo kokobeta po normalement il faut tomatisa lisusu esika mosusu oyo bakoki peut-être docteur aloko aza mieux placé akoyeba place bakoki kotinda mpona kine mpona batraitement mosusu mbelani yo koloba lisusu mpona bato bakoki kosunga o mitema na bango ekoki kotouche mere maloba na ngai ya suka mere na nga nalobi mpona likanisi docteur azwi wana biso mpena position eza te bato nde ya mawa oyo basungaka balandela loboko ya mwana oyo ekende esala bien bafuta mbongo mpo mwana oyo azala na kimia mpo azongela betide ndenge nga nde kosala. Comprenez mon émotion. Maman Bibiche azana suka na ye, je suis très forte là, mais j'ai tellement mal. Nasala Bakosa Mata qui t'a tellement mal accompagnée de ma consoeur, elle n'arrive pas à retenir l'arme naïe. Gouvernement congolais, bosunga biso na ba policier, tangu bande kwana ba bana nanga na benga bango bakulu na ba osamwa ba désordre na ba réalité tokuta nango bato msusu bazozwa ba choc ba innocent. Tango masasi ezobetama gouvernement congolais
tata mokonzi ekolo mutu aza ministre intérieur mutu asokipaka na makambo etali o la police oboye bomeka kopesa mwa mbela bapolisier na biso bakongomane baosufri baza innocent. Petit garçon boya utaki classe alekani ata soki akoka koleka kote batu désordre koka kozala mais akwa ko mériter oya mériter te boye ba place pour kobeta balle na ba innocent sikoyo etelemi mutu nini akoko sunga biso na kati ya likambo oyo innocent utaki quelque part. C'est un petit garçon asimba mondu kita simba kelo côté oui na kati ya bana batu bakoko sakana mais lelo avenir na ekei wapi. Comprenez mon émotion, je suis accompagné de ma consoeur, mais à kokata ko retenir bala na été. Passe na kati ya motema. Tant contrôle les causes à la tête, tant mon suspect mutabeta qui ango par erreur. Tant mon suspect qui ango to yebi pété, tant mon suspect calmer situation mais qui ko kwa na nzoto ya nani ya mwana. En tout cas gouvernement na biso. Ba bazali lokola ba kambi, lokola ba soldat, ba baza ba policier. Boy ba ko sala maka. Bande ko na biso pe bana na biso pe ba sala ka désordre. Tozana posa été kimia eko manamboka na biso Congo, ce Congo nous appartient. Moté mezo sointé pour choc mais merci beaucoup na yema nzambe ya likolo. Merci beaucoup na ya biso podcast. Merci beaucoup na batu oyo baso soutenir biso mama ya compassion. Nazomona mama Fallon oyo azongi na kati na ye alalité pour ko sala action oyo babenga ya charité. Ba mama nyonso ba soutenir biso nazolo bangam na futaka te nzambe mutasaka nini afutaka mwana ngo palobi nzamba batela bino ma concert est là anga bakisa susu malgré ko se retenir parce que za musala na ye faloba ou akoloba. OK, merci beaucoup pour la parole maman sociale. La télé m'a vraiment pour la kosolola na papa. Papa, bonjour d'abord. Bonjour mère. Oui, papa, ngana dina lo baboye par rapport ya ndingo uti ko bwaka mbela ya basunga bino bon facture bimaki mais makoki jate. Eza na maman moko nzamba tsaki au cœur, ba femme de compassion, ba yoka mawa, mais particulièrement eza na maman moko maman Fallon Malundama, ndalo baki mwana o ayoka ki lolaka pona ye na pasi na ye. Atikala ici maté, abaki quand même ameka ko résoudre mika kufuta facture wana et puis moi mukie ko bakisa na bakisi et puis maman boti mwana azwa quand même les potins ndenge yango ezalaka et na yebite na acte wana maman Fallon a sali nini yango ko loba pa maman wana ba maman compassion. Mère ngai na lobi na ngai mère maloba oyo te pa na nga ezepe ya nzambe nzambe azongisa ya mingi na nyonso basali pona biso nzamba zongisa ya mingi abakisa lisusu ayeba kosunga su ata biso te asunga lisusu baninga oyo baya na bakokoso makambo nekendeka liboso. OK, merci beaucoup. Et mwana aza na âge nini? Mwana aza na 17 ans toloba 16 ans 14 ans. Mwana aza na âge nini? Aza na 14 ans. OK, 14 ans d'âge. Donc il faut comprendre parce que papa pe baïba pena ba âge bana malamu te mingi ezaka ba mama to monde pende comme suna pembeni to koko tuna pe moi tuna bonjour maman. Bonjour. Maman comprendre. Maman Igete. Maman Igete yozana ni pas mwana. Bon, nazaka ka na garde en hôpital awa na. Regarde yo viva ki ndeveni mango ndenge ma bon. Nandenge ba sala ki sala lobby façon mona bande ko leli sala biso so pasi. Mwana bika loboko nanga ya gauche ya droite nalingaki nazala docteur nalingaki nazala même infirmière kaka loboko nanga oyo nzambe yango wana nakokotobala mutu tonga yango wana ekokusela nga misala kaka yango mutu penda masasi oyo ekoti mwana zolobesaki bato na hôpital pasi et na mundi bino te funa chaka mo maloba maman Fallon pardon vraiment nzamba pambola o na makambo yo sali mais loboko oyo ezosenga ke mwana soki esili akende a changer hôpital balande ya loboko ya mwana oyo boko kisa vision na ye ekokisa ma vraiment na vie na ye vraiment nzambe penza pambola yo kokisa penza vision ya mwana oyo nzamba ko pambola ko ata un jour akopambola ka ya makasi na misala no ekokende liboso pona ka
ya mwana o vraiment ba changer hôpital loboko na esala vision na ekokisama ya ki docteur na ye ya ki munganga na ye ekokisama vraiment ata tobimi hôpital un jour toyoki ke mwana o ta mama Falon ndenge asalaki en tout cas nakoluka ka ata un jour mama na pona sengo ka merci nakoluka ka vraiment pona sengo merci vraiment nzamba sala lelo ya minene vraiment po okokisa vision ya mwana o ya vie ya mwana o vraiment merci maman. Ok, merci beaucoup. On est qui témoignage ya maman zaki ka témoin oculaire lobby na makambo elekaki na loboko ya mwana. En tout cas mingi le bezate Miche Moni matoye yoki. Donc nazongisi maloba ipa ya maman sociale. Ok, elle est forte, hein? A télémi quand même pour l'ouba parce que soit complété ngate za moi passe maman Falon yoki mbela. Ma maman a compassion. Maman Falon ba souligner mbela. Maman Falon yoki yango eke pambate. Eke na mabele we botaka mbuma. Tika vision de ko ya mwana oyo. Pona ni kai. Pona ni toyeka na kati siko. Ka pona ni kaka mwana biso to beta batour. Maman Falon ngana yo to ebite nzambe mutasani ni ayebi. Biso tozo kende ko futa facture. Mwamba lelekaki mwandambo ezalaki. Mwamba lo pe moi mukeye poto compléter facture. Mais lo tozo beta mbela na facture na biso moi mbongo bandeko batindi facture na biso salaki lokola $100. Moi mbela ya mwandambo bapesaki ombaleleki na yaki ezalaki 30 te ko compléter $70 pour kokana. Moi muke kotikala bakisi pesa makamso eza. Mama Falon juste après ba maman nyonso yo musalo bino bosali nzambe ne mutako compter. Mais après quand on to betimbela ezo senga nini il faut soin moko ya approprié donc o ekozala makasi koleka na ndenge ba docteur ba peseli biso mbela parce que ayebi eloko nini azoloba loboko fwe tambola loboko fwe koma il faut sala massage na ba deko bazolanda biso botika ka charge na mama Falon te bozebele moteme touché pe $1 $10 SOS tozobeta pona mwana oyo polobi nango atombola loboko na ye akoma soki akomi akokisi vision na ye bino boko pambola ma oya nzamba pambola biso toyebaka ti nzambe ya pambola ba mama tozoki neskona docteur poto kota to sala facture tozana mwa cadeau moko to mimaki pona maman bien kazati oyo ekoka ko permettre maman ameka kokanisa ngongo avandi awa eza ya ba choc mais ya mwa cadeau moko mama ya kese mama zate topesi papa mama zate mama ke koluka ke koteka mwa ndunda topesi siko papa tomoni pe koko aza awa accompagner biso moteme toucher biso mama Prudence abi koko pa yaka ko accompagner aza mwasi ya mabondeli azipe ya cadeau mama topesi cadeau zamba consoler mitema na bino bobondela po mona mama Falon pour la chaîne na biso ya biso podcast eza chaîne YouTube en tout cas na makambazo sala boye ya boezala te ya biso podcast ya non gabo s'abonner pour pesa biso zela tout sala ba œuvre auto so sana kati ya ba compassion pour soutenir mboka na biso ba Congo man nyonso ya bino yango wana tozoki ne siko poto mekako ko bongisa tozo futa facture bande ko nyonso pe ba oyoka yo loba siko papa po yo ndo yebi to sala ndenge ni bon mère na sepeli na ya mingi po nzambe nde mutakozongisa na ya mingi po biso batu tozana biso na samoi awa mais bapoint na biso nzambe nde mutakozango likolo na sepele ya mingi mais eloko tozangaka nde bakisi farti ça va mais bakisi nde eloko nde za mutu ya po nzota mwana ezala na kimia na mbongo biso tosala ndenge tofuta facture tosala ndenge ni yo pesa biso likanisi si mère likanisa malamu eza na facture na kisi mais ya mutu wana eza facture po docteur aza na souci ya tofuta mbongo po mbetu pe bamisu pe baza na posa ko remplacer ata mwana ko ke ndaku azoya ko zwa passement po bamisu pe ba remplacer yawa. Merci beaucoup. Olandi ba solo mbela ya papa ndinga pesi papa accompagner biso bisika tozoki de poto balobi ke il faut mona ngo pona ya biso podcast to mona ngo
fo mona ngo penza to kita sur terrain yaya oka malamu bandeko botika malamu donc bomona ki tozali tozokende scopa na bureau docteur parce que il faut emonisama ki tozofuta facture na biso pour comprendre biso émotion ezoza makasi choc ezoza makasi mama Fallon bravo nga na opesa o bravo te parce que mosala ya compassion bapesa yango bravo te bapesa yango merci bapesa yango merci nga na olobaki merci mingi siko o etikalaka likolo wana likolo nango après merci ezala nango nzambe ezala nango biso te parce qu'on n'a même pas un mot ata soki nalobi ke napambola yo na nanga mutu mais nzambe na kotala mosala oyo sali la grande dame mama Fallon Malundama balobi yazali na maison la gloire donc ils ont ça biso kitoko mingi parce qu'elle est là azoko sunga biso elongo na ba mama a compassion tozobeta mbela lokumu vraiment ezonga pa yemoko yeme nzambe a tozokota na bureau na oyo place basala ka facture tozolinga tosala facture pona ndeko na biso pona mwana biso tozosala facture tozana papa ndenge ba mama bayokaki mawa batindaki solution balukaki mwa il peut tout ça la facture. Bonjour maman. Oui pour na to solder facture ya moi na biso ki ici. Naza wana pour na bino na ozwa. Ça la biso facture parce qu'il faut mon nana. Nous avons déjà ba pesa bango. Nga na soldat qui et na pesa ki moi tranche moko $30 à partir à docteur. Signala qui est OK. Avant on a fait Wandambu siko tolinga to solder donc totalité tout cas qui le quoi na 70. Comment récupérer ça? Yawana lobby non. Je me suis dit que non quand maman bisha koya lobby toko sala kaka po to pesa ndambo wana o etikali to pesi po baso bakisi. Donc papa au plus abso yango to zawana o ba facture ba misaki pour la paiement facture à liboso to yaki na mois avance na bikota kotaka na bitambola tambola mois kisi mois avance pour ça la mois bien ba minga bazwa courage na bango. Deuxième facture yango toye nango ezaki $100 to longola ki mois 30 siko atoye pour to solder $70. En dehors de ça ezala OP par rapport à bakisi eza pembeni wana 85,000 maman pesa ki 30,000 etikali lokola 55,000 quelque chose comme ça je crois donc maman pesa ki pe na abunda ki pe na oya franc eza 85,000 maman pesi 30,000 lobby etikali lokola 55,000 biso auto pesa ki moi $30 etikali $70 mais mobimba na biso to bobe ki bakisi pe eza important tozana feuille mobimba ya $100 au $70 ce que longue to solder bongo etikali ba compléter pona ba kisi parce que kisi foi kota na sir ya ngoyo mama Fallon na bandeko nyonso bazotala biso ya biso ezaka polele ezaka cachette te tozosala te poto pouver bato tozosala poto baki bandeko bakoyoka pe posa kosala basala nini basala tozosala te poto lakisa ke mama Fallon asalaki po lakisa kaza na mbongo te tozana kata compassion oui oyo soki sali loboko epesi loboko mosusu bate oui mais tozokoluka kaka koloba vérité parce que eza na bato soki balobi mpe basala kango te en tout cas toyepo topesa mama na biso alongola $70 asali biso facture $30 tokotika mpona bakisi parce que mama koko na papa babi bakisi mpe eza important po suite après kobima awa suite ezali donc il faut soin mosusu eza approprié mpona mamwana oyo oyekokosunga na bandeko nyonso bazolanda biso na ya biso podcast bandeko baolanda biso de partout baza na motema compassion ya mawa lokola mama Fallon na bamama nyonso ya charité bapapa mpe kaka ezalaka bamama te bapapa mpe bao basalaka mbongo bosunga biso mpona mwana oyo
ou peut-être biso tokomona tina te mais on ne sait pas pourquoi toye po tokoma na kati ya kosala souci ya boye banda mama bishaka mokwa liboso ayoka pasi na motema na ye mpona mwana oyo. Alors na bandeko bazolanda biso tozopesa mbote na bandeko parce que tokomi na suka na sur facture ezosala mama sala biso dia facture po toke na facture wana. Donc bandeko bazolanda biso na bayeba soutenaki biso. Déjà je n'ai pas oublié monsieur Arthur ou à soutenir qui sont quelque part en France. Je n'ai pas oublié bateau bazo ko soutenir bateau mususu peut-être ba boya ki batanga ba pomo ba komona bango ba œuvrer dans l'ombre ngana zo ebisabino Nzambe abakisela bino ponga na bakisela ka batuti za la kanzambe elongo na mama Prudence na bité soka za mo liloba suka pona ko chite poto meka ko silisa lisolo na biso obiso toyelaki. En tout cas tokomi na suka tokomo chite tozopesa merci na mama Falone Malundama, la grande dame ya maison la gloire. Balobi ba mama a compassion bozali ba mama ya mitema mawa mitema oelelaka oezalaka kitoko ezali ko soutenir. Nazopesa merci mingi na bandeko nyonso ba soutenaki biso na kati ya musala oyo. Nazotala le grand monsieur oza simana biso oza artiste o accompagner biso pour tout ça, on est les grands caméramens. Nabosani la grande dame na lobaka original. Alobi yazana l'air ya sans hydroquinone. Nazotala le grand monsieur, le docteur bienvenu au Azali Kolo Esika OK, j'ai dit merci beaucoup. Nazotala pe docteur Nabiso Darius o asutena kabiso mabisha ko beta mbela tangu nyonso na bo sanité monsieur Kitenge o amemaki biso na hôpital opo na tokuta na likambo oyo na moni papa ya mwana makoko ya mwana mama ya mwana nazokanisa bino humble servante na mama Bibiche na bo sanité le grand boss Roni Malundama na bo sanité monsieur Yannick Malundama pe Joking Malundama bandeko bazolo bete ya biso podcast bo s'abonner parce que ceux qui ont s'abonné ou adhéré et se soutenir chaîne na biso poto meka koyeba ko sala moi soutenance na kati ya baeki bana mboka pe ba Congo man nyonso pona nga mama Bibiche na lobaka soki ye soyez les lotés c'est que lobi to ko sala nini tokokutana soki mwana nzamba zongi te tokokutana bino bye bye minga kolobezate ya kolobezate minga kolobezate ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me koli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli Nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te